mokonza ba plein mais bato musu babiwera asila ndenge na poser nos questions moko oui en sol oui pasteur Denis Lesi pardon oui prophète pasteur Denis Lesi prophète naibi prophète Walesa naibi prophète Walesa naibi apôtre Malombe passer soso qui na limité à tout ça va te belé boyinani mutombo naibi mais oui en son Denis Lesi a racine à la zamba oui Denis Lesi non tant que dans bateau on monaka ça dit tout va se prêcher ah d'accord bah aux en considération onction OK à solo on a onction bah ça moins belé non tant na onction voilà na pose question na parce que na lundi na réseaux sociaux na moni Denis Lesi va poser question sur la musique parce que Mikolo Denis Lesi a opé sa prophétie sur l'artiste mondaine na aolo bela ba Mike Kalamba ite ba lombo te makomo lo bela mingi bino ba JB ba Ferré ba Fali ba Fabregas liboso na ngana banane boza un problème na Denis Lesi attends Mikolo non parce que ba tunye question moko alobi ba wera wana ba sila tala ga mo sena nzambe so alobi déjà sila to boya otondima wera Virginie obeloko moko eza mabe makasi un serviteur dédié il nous a représenter nzambe na mokili to pesa bango respect trop parce que to linga jamais to kotsa bango na bankambo ya mabe au monde soki lelo un serviteur dédié akomi kokota makambo ba musicien c'est-à-dire eza mabe mais tanini pour préparer ma prédication na yo tanini okoteya parce que il faut j'attends pour le sobi que wera son soit disant si là mais nazo que beta conseil na Zénith na signango pourquoi producteur andimia ça la dépense pour nangana que no beta conseil na Zénith pourtant aussi là ça succès je préfère encore moto il faut ibisa ye azwani temps il y a ma prédication et puis oh yekuta za mutu mo fallait abana ko préparer ma délivrance ba ndimi mo le soki okomi ko benga na bendimi na l'église eza mabe il faut longo bendimi pour biso zabo to pe na besoin ba passer ba terre biso moi mon frère Patrice boyebi au monde makambo zolo ba eza ou eza benga no confusion yango yemba je cherchais le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Ok. Et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Confusion. Oh frère, n'a pas dit ça yemba. Confusion. Non, pasteur Denis Lesi a confusion. Nabi tala olie kutu. Vous en avez notre temps, nabi na voté à bandimi. Ma bongo la mité ma baya en église. Mais bien beaucoup mo ça. Beaucoup ça la promotion ba musicien. Soit dit ba musicien mo kinde bo bengaka. Vous avez dit ça confusion. A toi ngala ko pesa ka conseil mon kaba ki ali ngate ko perdre ba mais bandimi na yo ba ko sepela na hote mais comment passer na bisole azwa tan ko tanga bible pour ko te biso mais akomine ko sala ki sankara akomo sala ki sankara na ba roger ngandu musiko yo na peut-être que c'est normal éviter donc on a eu pasteur Denis Lesi n'est pas sérieux mais écoute nabi ngao na son bien que je suis l'artiste musicien bananga na banda carrière na moi je suis sérieux. Et ce sont mon nom côté plus makala. Oui, on va nous rappeler que c'est bakangara mais nazolo ba mais tant you dimi ko ça pasteur. Ou te gwa. Autant. Et là na bitni. Maramo boya ba pasteur. Mais ça se comporte confusion moi. Parce que ça ngai biso sikondo to zaboye. Ba mi se to kolobani. Parce que ngana banga nzambe. Ngana banga nzambe makasi kana fuka maka. Donc Denis Lesi banga nzambe. Mais ce qui le lo you musala comment combattre. Est-ce que biso bela ba mi se to ça tant ko finga ba pasteur. Dans le bien tout ça qu'on a vu sur la semaine basée l'ensemble. Na respecte d'abord mon grand frère Patrice. A ça passer à terre. OK. Na limite fait partir à soit tamoro avant le blabla musicien. Na comprendre écoute à comme ça va biso. Mais ce qui comme na tana bosco tant il y a prédication, il y a autant la Bible au sala ngolerne. Au sala ngolerne. Je pense ceux qui ezandengwana na sir na bande kone ba sepelate. Mais bandimi na ba ko pexer. Au monde où est compliqué. Le lo yoko mo toucher maison mère. Ngana tindi mutu terre. Mais l'air banjo ina ba fuima ya ko tomboka. Oko contrôler bangote. Ngana tinda ka mutu te mais l'air ba ko mona ki dossier yo. Ils ont touché star. Et ba ya ko s'occuper na yo. Et ça la trop tard. Pourtant on appelle ko pexer et comme presque comme ça tout ça la musala. C'est bien mutu qui peut makamuna. Soit tant ya ko te bandi poto za na besoin na bino ba pasteur.